Et maman n'a qu'à l'obagia que Baba Rouk Bakouf et la raté, car la famille Botane Kouf et la Raban Bazuni. Te biso to na siko ba pesinga kanda. Gelo kimbimbi akufela mwana. Famille Bota ya kishawa akufela mwana. Mobali ya nani Roger bakufela mwana. OK. Batu na bango Junior Manzambi akufaki. Chinois akufa. Nani Jimmy akufaki. Yams akufela mama. Bango kuna eza loi ya nature. OK. Ngako to grand frère abelaki. Tozali na mutombo tozali 3 semaines. Oh nani Bellevue ko futa mbongo na mutombo te. Déjà mutombo. Jour à liboso bomma mutu faut ko futa caution. Caution. Il y a $1,500. Avant ba kotsa caution. Mais est-ce que le roi azaki traité vine mobimba azaka traité na mutombo ye na bana ye na mwasi na ye. Mais vi mama bango yana bango tekama. Fala lubanda na kolongola famille ya na famille na bango. Omoni yana biso Na ba nexi. Bon pas kuti na biso. Azala pe déjà régie des eaux. Place akenda ana kimia po atika famille na ye. Bana ba yana ye bana ba lekine. Bande kone basala na régie. Moi parler que na so bima siko a directeur na régie des eaux. OK. Grand frère na biso directeur na régie des eaux. Batela poison pour na mayele, nuka mayele. Mayele na ye. Eza na théâtre te avandi aozwa ba plaja ayo komela batu akosi ke ngai Poutine de l'écriture. OK. Il était très intelligent. C'est son intelligence de memie na liwa. Parce que batu bazaki jaloux envers lui. Azaki directeur na régie des eaux. Papa langa azaki directeur na régie des eaux. OK. Autant bango ba ya ba lo baké biso ba bakuki. Ndeza boy tellement que tout tambola bien. Toi na ponte. Au moins biso to kufela ga. On a kufeli eza famille ma famille. Mais bato asi lande tozana kati wana. Non. Et puis lui c'est inévitable. Eza constant au bat ba sala. On ne jamais ko éviter. Ko éviter ngote. Po eza naturel. C'est ça. Mais tonton irano po mte e kufela ngaka na mtema. Na omela ngo. Et ambila était là partout. Bonjour la famille, bonjour téléspectateurs et Clé Média Télévision. Merci Nabino Nyo Sonek bozo concentré et puis Nandenge pe beaucoup partager vidéo oyo. Tozali na résidence ya famille. Boyeba ki bino nyonso ke Miss Lolo ou aza collègue na biso Maman Leki Babakouk abungisaki grand frère na ye. Alors lelo toza biso nyonso ensemble ndenge tolobaka la famille sacrée, toza na maman Sandrine, toza na maman Cécile et toye ko rendre visite par rapport ya ko partager mawa elongo na famille. Sans plus tarder nazo pesa Miss Lolo maloba kasi lelo pour comprendre biso moi moke parce que ces émissions te ezaka juste visite tout ça les pas inaye to kozala obligé te ya retourner ye mituna moi ebele mais du moins to kozala l'ambiance wana ya kosolola pona ko soutenir ye na likambo. Miss Lolo bonjour. Bonjour tonton Irano. Bonjour l'andignon sur la chaîne ya Clé Média Télévision. Merci na Babakouk nyonso o bazolemba te kobenga kokomelanga koconsoler kopesanga ba parole de Dieu. Merci énorme. Merci beaucoup na maman Zozo. Maman ya motema malamu, maman wa lembaka biso te. En tout cas, maman portenga penza soutien ebele na kobenga nga chaque jour koyeba évolution. Nzamba pambola o. Merci na batutu oyo boza de cœur avec moi. Donc boloba Maman Leki toza de cœur avec toi. Donc d'ici là on fait ça programme ya matanga jour corps et bima parce que déjà réunion tout salama
ngai na koti te po naza na bino boyo yambanga donc nozwaka compte rendu naopesa programme ya matanga. Merci. Vraiment Miss Lolo balobaka bakuki baza partout. Peut-être bayo pe baza na Ingomba Kinshasa bakoko luka bayeba d'abord adresse au tozali patangeza wapi précisément et puis soki peut-être ko informer na bato nyonso bazolanda biso soki grand frère akufaki na maladie nini to na likambo nini ekomelaki adresse ezali avenue Victoire numéro 7 eza pembeni ya baya Marie Misamba à chaque fois tana lobake ya Marie Misamba aza ya nanga donc aza ya nanga penza po baza pembeni na grand frère et puis pona bato baya penya na ndenge facile so bakomika na se ya son de mouton ya liberté bakotika nzela wana tout droit makadamu wana basala wana tout droit donc au mona ke na tout droit wana okoma na la police place batie la police na coin wana so batuni kaka avenue Victoire numéro 7 matanga eza wana même bato pe balukisa nga bakoya na bango Monsieur balukisa po nini wa mambo kala ezaka sute mais Monsieur le grand frère akufi na maladie to ezaki nini yango vume kono grand frère abeli mingi batiela poison 2 fois na régie des eaux poison qui directeur et puis batraitaka yango mais on dirait simba été na ndenge abakuka kokufa mwana ya mobali ya liboso azapeka ye moko wana unique garçon choc ya bakuk ya supporter moté pour abakuk akufaki le 7 octobre 2022 na koksi 3 ans te mais grand frère alandi choc ya baparents na ye pende bakufa bon azaki fils unique to aza pe na baleki mosusu bano ya tiki nani abako kazala lipasa na ye kati na baleki na ye misatu ya basi donc yaya botaka ka garçon moko na 4 filles lipasa abako nde abala aboti bana misatu baleki na ye misusu babali note mais vraiment eza pasi makasi kobungisa grand frère oyo tolobaka na ekolo ya bakongo akomaka lokola noko ya libota mobimba parce que moto nyonso abetaka tolo yaya na biso azalaka lelo yaya wana akei boye mpenza ape likonza famille même limbongo na nga libala na elamba na ngai limbongo ya libala mais mobali na nga de abima mpa biso erano ya na nga tuna nga nayebi te nga nayebi te oyebi obongo bato baona na biso bayebi te nasala ngo ntangwa tuni mutuna nasala lobi oyo tuna pardon eyani bordure na tuti awa yokaki bien te mama loko oyoki bien te naopesa otiji koton apesanga yaya nakoyoka mpe bien te bandeko miso azalaka nanga kaka boye mama ata na matanga boye kaka alinga tomboka moto akoyoka su nayoka bien donc olobi soki zela nakoloba sute naleki déjà to sukoli naleki donc moto akolia mbongo na libala ye wana esili déjà akufi okelia na cimetière yaya ekomi ya bakanda bato bazoyoka mawa pesa bato mawa pesa biso amena bien pesa biso donc mawa ya bien elongi nanga nde eza mawa bato bomona te olina bamabele na lela normalement foto kuta omoni biso bokwei masa okangi biso bamasa obebisa bilamba omoni pome eza nini kolelo naolela mikolo nyonso na 5 heures biso baluba tolela chaque jour na 5 heures tobani otanga bakombo ya bato nyonso bakufa okokango soki moto alobi kendana na mawa te seke afami libota abakoki nyonso oyo ayebi mama leki Miss Lolo ayebi mama leki alingaka perike mama leki alingaka mwa make-up na ye mwa rouge na ye na monoko oyo yango nde vi na ngai
Tala, maman, conseil que ça va tout est, va te passer, tika biso. N'a besoin de comédie, tu as tant que tu sois là. Ne cop na yo. On peut ça va te matière pam. Maman leki. Na rotuna mituna. Na kipata mtafinga. Eh. Ngata mtafingi ngai. Ateli konganza na ye. Kipata. Ndizi konganza lobaki maman leki alobaki yake baba ko bakufela kate kaka famille botande kufela ba bazwini. Te biso to na siko ba pesinga kanda. Gelo kimbimbi akufela mwana. Famille bota ya Richard akufela mwana. Mobali ya nani Roger bakufela mwana. Okay. Batu na bango Junior Manzambi akufaki. Chinois akufa. Nani Jimmy akufaki. Yams akufela mama. Bango kuna eza loi ya nature. OK. Ngako tu grand frère abelaki. Tozali na mutombo tozali 3 semaines. Oh nani Bellevue ko futa mbongo na mutombo te. Déjà mutombo. Jour à l'immotion même mutu faut ko futa caution. Caution. Il y a $1,500. Avant ba kotsa caution. Mais est-ce que le roi azaki traité vine mobimba azaka traité na mutombo ye na bana ye na mwasi na ye. Mais vi mama bango yana bango tekama. Fala bana na kolongola famille ya na famille na bango. Omoni yana biso Là ba nexi. Bon pas kuti na biso. Azala pe déjà régie des eaux. Place à Kenda ana kimia po atika famille na ye. Bana ba yana ye bana ba lekine. Bande kone basala na régie. Moi parler que na so to bimasiko. A directeur na régie des eaux. OK. Grand frère na biso directeur na régie des eaux. Ba tele poison pour na mayele, muka mayele. Mayele na ye. Eza na théâtre te avandi aozwa ba plaja. Ayo komela batu. Akosi ke ngai Poutine de l'écriture. Okay. Il était très intelligent. C'est son intelligence de mémé na liwa. Parce que batu bazaki jaloux envers lui. Azaki directeur na régie des eaux. Papa langa. Azaki directeur na régie des eaux. Autant bango ba ya ba lo ba ke biso. Biso ba bakuki. Ndeza boy tellement que tout tambola bien. Toi na ponte. Au moins biso to kufela ga. On a kufeli eza famille ma famille. Mais bato asi lande tozana kati wana. Non. Et puis lui c'est inévitable. Eza constant au bato ba sala. On ne jamais ko éviter ngote. Pour eza naturel. C'est ça. Mais tonton ira no pomte e kufela ngaka na mutema. Na omelango. Et ambila était là partout. Yam sa kufela mama ngala ya tena sala so nini. Na sala émission te pour na ebi passe kufela mama. Na ebi yango. Vraiment. Ah bozo sakana. Récréation. Directeur de discipline à sa tête. Tanga koya tcheka ka mutuna mutomulongo. Et surtout bayo kolobaka bazo ça n'importe quoi ba compte bazo ça ba répondre ça nde to benga nini. To tika kaka asana tanga passe sinon te to ko déborder makam ce soir. Soki to soki image ya bato ba vandia bongo boye ba famille ni ça a. Oka famille ya ote mama leki apesa biso mawate na image to mona ki na ndenge nini. On a biloba loba n'importe quoi. Alors mama leki oza yo moko te tozala ilongo na bato mosusu akufeli me aolela te aolela na kati omoni mpasi na nango moto akufela grand frère ya liboso nda ocomprendre nga comprendre moto mokili akocomprendre ngenga te me nzambe aoyeba motema nanga te ma Sandrine toza na yo mpe ana image e lelo bato baprofite makasi balobi mama Sandrine abimi enfin bamona ngo lokola bandeko mosusu oyo babimaka te wana babengaka ba mama Rosa na film ya Moyombe Gauche na théâtre mo Moyombe Gauche film oyo balobengi mama Rosa ando otambola te azalaka esika moko alors lelo masa azwi bapine misa bimisi yo
Na ebiso so mto tamwa tinda za mama oza toza koka. Non. Mi se bi ke masa kinda msanda zana yebiti. So sala anniversaire ngena ya na ate. Mais pour la muniza matanga yona ye. Na munene kimia te. Ilobela. Koya asute. Koya kape sute mtandoki. Mkoko mtamangudi. Tantôt il y a un autre bol non. Azan chaîne monte plus de 20 chaînes. But we ba tsikani ba Hollanda on. Oyoka. Misa bimi singa hein. Na etala et na tala ninga lele journée selenga mabe mingi. Na baite. Ngana mtamsa to banda lundi buiti te na monana ta. Tam su programme ezala jour na kenda raté na omonana. Tana veiller air moko na koti Natalia lena likani po et permettre ngana kende musala. Donc to le na bato bazolela to se permet bazo sepela to kabula pe na bandeko bazangi donc ezala vraiment bongo. Au moment leki na biso na longo musika pamba te. Na longo po eza pa mama leki. Ata pe zu muninga musu na longo pe kabo na oya. To tala naka to se soutenir aboye. To zala vraiment bon moko ezala bien. Au palinga kanisa mama leki a hésité te à kanisie avec quelque chose et ça bien. Maman Cécile. Neti nani? La famille Eza. La famille Eza. Soka koloba. Omoi bakanga ngai to aliboso. Ezaka balongoli nga masina. Ba memi nga na kasavubu. O comprendre ba faire déplacer nga, ba piéger nga. Neti na minute oyo. Muta uti so wap aya bimisi nga na chango. Butolo nga bakunda mutongo na ofaza pe na courage. Poli ya otona. Aya non. Dia mingi vumako. Ma Cécile. Cécile disundo boka. Cécile disundi yeyo mama social abakuka tongo. Ye azara su fanatique ta comme famille. So ba moni lo ba bando sa analyse pour comprendre. Ma Cécile, moi liloba na moni visite na ope pa maman mi c'est sali bien. Il a accepté vraiment que yo lia na ba na tango fête to sala ki wana elongo na mams lelo pe na tango mawa to sana moi liloba par rapport à Miss Lolo. Bonjour tonton Irano. Bonjour. Babi mia kutoza bisika baolela na pese bisika fête. Yango na ye kolela elongo na mama leki Miss Lolo. Nayebi aza na mawa tokufeli papa aza papa na ye aza papa ya biso nyonso yango toye kolanda ye dansi. Ma Cécile oloba mingi te présence neka nde lobi déjà ebele Miss Lolo tokozwa ota ebele te parce que eza émission te akoya kotuna mituna tolobi bino bozwa kaka bobwakela ye nde bomesana zwa kaka obwakeli ye tondisela ye kaka awa bano traité dossier moko na moko donc eza nango tarte Miss Lolo bato bazoluka bayeba programme est-ce que programme déjà salami to bazela nano to ndeni nalobaki on a début émission réunion salami nga nazalaki te po nayambi bapaya une fois ka réunion nde basali naoyoka programme naotindela yo naotindela Sandrine naotindela tata mwasi mutu nyonso oyo kaka tozalaka na bango na kati ya les abakouk na opesa programme même na chaîne pe na opesa programme nayebi papa leki akei nayebi te so balobi nini naozela nayokango mpona numéro bato mosusu lelo bakozwa occasion wana ya koluka numéro na yo tandis que soki moto akotisa Miss Lolo moto tv da kozwa numéro mais bango bakozwa occasion mpe lelo aza na besoin soutenir na quelque chose tout consort mosusu mpe akoki koassiste yo azalaka mpe mwana njili numéro na yo ya téléphone mpona bato 85 40 80 240 plus 243 85 40 80 240 Orange Money. Okay. Voilà, merci beaucoup à tout le monde to silisi et to bagango bien ezali émission te to eko assister maman Miss boza kas coaché branché na Clé Média Télévision ce qui programme et pesami to ko afficher yango même na page na biso to ko poster pe yango et puis na babaku tout oboyebi peut-être bomoni bango na image te
vous allez toujours brancher dans la télévision na bango, peut-être bon mon appel passage na bango, donc c'est la famille quoi. Merci beaucoup na bino nyonso botika la madame na mabota, bye bye.